bazala nde ba vraité mais nga na yebi so boye leader afin de simba makambo na lobelio Caleb ataki Bible na lipeka te ake koteya au moins so Caleb ataki Bible na lipeka ake koteya ba bomi Caleb nga te nalingi na te na lingaki boye nalingaki na claircir makambo bien parce que eza émission na liboso na scène 4 ngula yango na uti Congo na découvrir pourquoi dans le but qu'il fallait aller koyemba te comment on a été prophète Blaise Aïdi naza na kona inospité azanga kona lingana mingi asa musala na ye bien mais tant que tozo le la norme musicale cela veut dire drapeau qui défend la République démocratique du Congo na culture musicale hein ou asa na norme musicale c'est vrai et c'est on a la prophétie non musicien soit au kufa non la prophétie Caleb ikuta yeba yete musicien ko azo kufa na Angola ayebani makasi donc nakotanga vraiment congolais pendant la monarchie na libe congolais nakotanga congolais mais na conseil bino ba pasteur mangala ko boluka ba visibilité ba kufa ya batu boye ba ke mpeke mukobili bo kufa bien bo kufela to ko pesa ba contribution na ba caméra boni misana na ndinga mabete eza nango PST même ndeko na biso fali kupa azalaka na poste interpréter Ferregola pe a interprétaka déjà Ferregola na coulisse ma pas ma soit bimis le biso ba toya ko malwa guest ba weta signer na interpréter na Ferregola na concert au moins na ba vidéo mpona koboma baimage wana ya bosalite wana ya kofingafinga bato mutu moboye auti ne kaka venham ver séries, que venham ver émission. Eh monde entier, Gemidor TV bodore yango. Gemidor TV balobi elongo libiso na ba pasi to banai kolela. To zanga ki place ko tala ba image ya malam, place ko tala ba théâtre malam, ba film malam, be événement boy Gemidor TV. Moi je dors na zo dore yango lokona na doraka mbetu nanga Gemidor TV. Bo s'abonner, bo s'adhérer, bo ko zala de suite Gemidor TV. Na dore. Gemidor TV elanda biso tina banda. Todos os angolanos que estão em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webex. Bonjour, boa tarde, ça dépend de mboka oyo, les abonnés de Gemidor TV. Gemidor TV, tout ça, toujours Moussala Malam, tout ça, Moussala, tout ça, information vraie, la source, il y a Makamutu, Ndengezo Senga, tout ça, là, vraiment, on a profité de ça, moté, paye, ami de l'école, Trésor, Kassama, de Luanda, Moninga, ya Prophète Blanche,
Michel Magic, on a pu se battre, mes condoléances dans le groupe Les Étoiles d'Afrique. Il y a Maman Étoile pour tout perdre. Moko et Abisso élément la fille Chose Mboma à Outsukuti Kabiso. Depuis hier, on a 0 heure, donc Nzambe à Simbamouli, on a Ebisi Kezali. Et merci beaucoup. Sans plus tarder, nous avons déjà notre prophète Yamounene. Prophète Soukutainaye, Ozonga Ndenge Oyakite, spirituellement, Namakambuto. Boa tarde, papa. Boa tarde. Toi, Namoula, il y a honte de boa tarde, mais bonjour, Pekaka. Oui, bonjour, Pekaka, Nabandeko, Babonino, surtout Balandara Bisso, partout dans le monde, vraiment. Oh, Bayoka, portugais, boa tarde. Oh, Bayoka, ils ont encore bonjour, vraiment, c'est ça. Ah, en fait, Blanche. Est-ce qu'on peut savoir son titre et un zémo autour de l'Andawana? Bon, titre et un zémo, Oyo Bandeko, Bauti Kolanda, titre nango, eza 2023. 2023, je pense que vous comprendre que 2023 est déjà collé. Mais eza na bamakambo na lobby na nzembo wana ezola kisake na prophétisaki da makamoko oyo ekoya vers 2024. Neti place moko so batu balandi na yembi vocal moko boye na lobby yebana ni yoko vote Fachi Beton 2023. Vraiment. Wana bango nyonso tout ba jibe piana ba héritier que je salue héritier Watanabe aza muto yo alingaki Fachi ba alingaka Fachi solo. Héritier Watanabe et puis qui encore Ferregola mais Robin Omundibu ayembaki. Non, nazo ko bato bayebi après na ngapwa na yemba liboso na bango nyonso. OK. Nga na yembi liboso na bango nyonso. Nga tangu nazo sala nazo ba yeba nani yoko voter Fachi Beton nani kutu batie makamba ba élection te. Nani kutu eloko na te ngasi na signaki déjà. Donc problème ba ngaba bomela na Congo pona na signaka likambo avant. Yo na yembi 2023 to simba na 2023 toyokana pona kotonga mboka esengi bomoko ba musicien ba comédien toyokana pona kotonga mboka. Donc au moins on appelle cela Queen je salue beaucoup artiste la ngai Queen adimi alobi ba makambo alobaki wana donc elikaki vraiment kitoko makasi vraiment na sala ki yango pona ko sepelisa mboka mobimba parce que Fachi Beton aye pona kokangola Congo. Fachi Beton aza élu de Dieu. Sauf que ba Congolais ba comprendre eloko. So ba Congolais ba comprendre oyo nzamba pesi biso na kati ya Congo, ba tika otumisa mwa mbali. So biso tellement to ba to vision musika to tumola ki déjà to découvrir déjà que élu de Dieu yo comme ça Congo. Mais comme on dit que Bible le dit mon côté azalaka prophète dans mboka na ye yango so mona ba Congolais de bazo bimisa Fachi ba Congolais ba ka ba Fachi de ba kabaka Mobutu bango pe ba kabaka pe musée Laurent Désiré Kabila bango pe su bazo na pe su ba kabasu Fachi parce que ba tutu ba yaka na volonté ko bongisa mboka wana ba kabaka bango toujours na maboko ya ba rebelle vraiment. Merci beaucoup, merci Moussa Nzambe na sepeli pour Betsima Sola mboka. Vraiment. Pour Miss Bakasaka, surtout la politique, boye biso nyonso tozaka na kati ya politique vraiment est-ce que tu déclareras mboko mambe ke ngé vraiment kotima mona politique pardon on le dira pas de son ko kato malbate Bible le biboye soki mboka eza bien té même ba ko ça na eza bien. C'est ça. Donc cela veut dire devoir na biso eza il faut mboka eza na bien. Mais chose grave eza na kati ya Congo batu baza na posa mboka eza la bien té mais baza na posa ba poche na bango nde etonda na mbongo. Wana eza na généraliser bango nyonso tout même ba musicien, même ba pasteur, même ba comédien, ba tosaka na bango musala, même ba politicien, baza na posa ko vomisa ba poche na bango. Baza na posa te ke mboka esa nini ekende liboso. Voyez, sikoyo biso toye na esprit moko boye to na posa poche na biso na miti
toi na posa na mboka ke liboso parce que imagine toi bien enfant de to fandi boy biso ba age loke papa ti quand on doit continuer kaka kufanda kana mboka ya bato il faut oyebi makambo yo oui oyebi makambo yo na lobaka yango une fois je crois na sanga voyage moko na zobo sala mboka na lobaka makambo na bi omoni même na poto même bana na biso ba congolais ba koti na kata poto ba comme réclamer droit na bango oui ozomona lelo tala makambo esa maleo na poto bana ya poto papa oyebi ke balobaka adage moko boye mieux que na yana ndoki na yebi kasa ndoki ke ange oyo na yebi te kasa ange omoni bana poto wana ba comprendre que ne toi boye toi ba congolais parce que nga bientôt là na osana Adidas il faut na za Adidas arena ya non tete arena faire égola ndena saki na stade de Martin na sambela kipona concert ya faire égola na kata stade de Martin ba kufate penza basaki place ba kufate balobaki ke yo nderoza conquérant trop ya Denis Lessi parce que Denis Lessi asalaki yango pona fali kupa yo pe olongwe angola eloko ekamwisa bato kozaka na ngola ebisantima ya kokutana na ferekola to olingaki kaka ke bato po bato mosusu babike yazoluka kaka bayeba te eza na moboboke so eza mpona koyebana ndeko na ngai monami yo tokoli na ye trésor kasama yebi ke si nayebana bakutana na ferekola vrai ou faux nga si nayebana nga nabeti baconcert na nga nasala baactivité na nga balibere afande bayebi donc eza kake bacongolais balingi te nde tosala bavrai donc ngai nalingaka faire egola depuis nazala mwana moke avant nakoma paster sikoyo omoni soki olingaka mutu il faut malgré azala mabe to azala malamu yo te molingaka ye il faut talaka na bolingo oyo olingilaki wana mais sikoyo bato bakoma komona ke soki faire egola aswani na fali pour parce que nga fona koma contre faire egola or bango mibale baza bacongolais baosa toujours fierité ya mboka mais ezaka lokwa na football ti oyo apona na ye Cristiano Ronaldo oyo apona na ye Messi nde ngai namonaka ke faire aza Messi parce que aye na idéologie ya misiki moko oyo ya ye moko ndenge Messi abima na bale ya ye moko donc ayebi koyemba ayebi kobina ayebi chorégraphie makambo tu papa nazwi ngolu ya ozala na faire boye ya micro te ya boye kaka bofandi aoyemba na bobenga ye demo te mais eza grâce moko aza nango eza particulier faire aza nakobenga nini faire aza lokola drapeau ya musique ya RDC ozomona nga sikoyo nalinga koloba nde vérité oui baninga mosusu baza baoyemba na bango bien que je salue beaucoup bagolo na nga balanda nga bayebi bien ngai nalingaka kaka nde vérité soki mpenza tolobi toloba ke banda wenge 4x4 bandeko bolimbisa nde na sote mwasi je me tozonga banda 4x4 sentir que faire depuis wenge 4x4 ti lelo na dynastie na ye aéchoua nyonso abetanekangaka mais le problème eza nini faire un esprit moko boye aboyaka nde kolekisa bato mpo na mosala na ye aza na motema kibomwana nzambe kati na ye ozomona parce que eza na baminisien ebele na kati ya république démocratique du Congo mpo na basala site bazolekisa bato na niveau moko incroyable wana etake prophète de Dieu eza baremarke omonaki selon spiritualité eza na bamusicien ebele oyo balekisaka bato mpo barenie mais pas ya faire écola même toke na ndenge mokili boye komona déjà artiste oyo aza na talent azopesa mpe baninga na ye espace babima bayebana eza déjà eza spiritualité ouais d'abord leader afande lelo soko otali bien toza na TikTok lelo réseaux sociaux eza lokola mokolo bakosela yango makambo te lelo réseaux sociaux ezolakisa biso ke tout le monde aza na besoin à interpréter ka faire egola bolimbisanga na ndenge mabe te eza nango pesi te même ndeko na biso fali pupa azalaka na posa interpréter faire egola mpe ainterprétaka déjà faire egola na coulisse mabangaka so abimisi na biso bato baya koma lokwa gesi baweta signe na ye ainterpréta na ye faire egola na concert omona bavideo
a interprété na fait le là. Donc et là la Lionel Messi. Na kati monde ba te belé ba envia ko beta lokola Lionel Messi. Exemple to ko pesa joueur na biso lokola Deo o Fati Beto abengaka Messi. Donc dans le président de la République, oui, a bengi Messi. Pourquoi bengi Messi? Parce qu'azo beta lokola Messi. Ozomona ndenge moko ba faire école baza. Lelo kokuta lelo ba congolaise na ba congolais nyonso tout. Oyo lo bakanango venanga boketu ba congolais. Bazaka ka toujours na esprit moko ya ko interpréter faire égola. Pourquoi? Parce que bazaka quand même baso bati. Baza batu, bazo mona ke makambo muto azo sala. Et c'est un mot. Asa vrai. Parce que tous ça va courager. Mutu muso asa courager. Asa makambo ta courage na ye, au moins que ba chéri bazara. Chéri asombe la maman a tombola ba ndiko benda. Et vous l'avez comme une ensemble de génie. Vous savez, c'est le musée congolais belé. Nous avons dans la Congo, Tikana Bisayo, génération Oyo. Génération Oyo. Na sansi génération va faire école na ba fali poupa. Na eko cette génération va no ba bima lelo. Oyebi ki na Congo ba bon chanter ba souter. C'est vrai. Ba souter. Pourquoi? Soko Tembe na yebi ke osala mutu na kata mbelose yokaka déjà litoyi sala ba recherche o comprendre que ba ministère belé na kata Congo ba yeboyemba te na banga te na otana ba Congo Robino Mundibu ayeboyemba te nani oyo Maestro Fabregas abanda ko meka ko bana koyemba tango azalaki na premier album na ye na yeba su koyemba te. Oh, OK, ayeboyemba te. C'est quoi ministère ba ministère belé. Aye, kasala ba courager. Au moins, ce que c'est un insisté, on va encourager. Ok, Gez Mawete, Aïboye Mbate, Inosbi, Aïboye Mbate, Inosbi Aïboye Mbate. Ah, papa, maman, on va parce qu'il y a un musicien. Bateau va contredire, mais vous en avez bateau, on perd réponse pour le prophète de Chani Mamba Solo. Inosbi, Aïboye Mbate. Nani Susu, Bano Bazo Bimabimo, Yupié, Bango Kutudo Yakopola. Et si Kabitumba fait raison Wuta, Ezawana, Mutumoko na posani kotanga, Fali Ipupa di Cap la merveille, Air Maradioche le King, Ayebi Koyembati. Oh là 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 là. Mais je dis franchement. Donc, Baza, pas encourager. Surtout qui t'a dit, là, son nom est Tomati, Ngomba, parce que, vérité. Non, n'importe quoi. Les locaux, tu dis que le number one et la musique, c'est Fali Ipupa. Yanan. Bon. Number one, Yanan, il y a. Donc, problème de. Il y a Congo, il y a Batibaye. Dans le Bati. Nandeng Bawario, Baklasakaye. Nane Bawario, Baklasakaye, Azan number one. Ah, c'est normal. C'est normal. Au Beta de Solo, qui a eu Bawemba, entre Tapiso to Yebi et Karanakoyemba. Oyo Fali Ipupa obiso to yebi na kopite ya nguba ya koyemba na so bika koyemba te na ba fortune oyo azana na monde musical na ba contrat ya minene azana ngo pe ba bika yende mutu ala idéologie numéro 1 ya makambo ya ba arena oyo olugeli na makambo problème olugeli na sus makambo oyo la fandi na makambo tu na yo mais na monde OK na trop musique siko nazo yeba te nalingi na te na linaki boye na to clôturer na musique ya bongo to nalinaki na claircir makambo bien parce que eza émission na liboso na scène na kata ngula yango na uti Congo na découvrir pourquoi na lobi que fallait aider koyemba te na bandi les bandeli na biso que la plupart des musiciens belé ba congolais se sont découragés. Mais surtout que na ba norme musicale. Na ba norme musicale parce que lelo na tikanga na biso leader afin de lelo. Ndemo zomo na technologie changé. Technologie lelo ba commission na posa te que muto yeba koyemba. OK. Okoyeba no koyemba. Mais pesa sima. Oh là 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 là. Muto akopesa sima akozala toujours na privilège wana ba pese makambo. Pese makambo parce que le monde peut tourner. Question dans oui, il y a mon place dans le bas. Oh, ça déjà monta makambo. Il y a mon place dans le bas. Papa nanga, tout ça la vérité. Est-ce que mutu loko aneti
otelemino na kwe osali donc ezangata nuance ezangata mélancolique ezangata couleur wana inosibila quand je te dis non ese inosibila koza mutasima so inosibila koza mutasima ngana na problème inosibité na médic un peu ko flasher c'est là l'idée la bonne tika sisa kobanga na ote kwa ibi prophète blesse aidi naza na kona inosibité azanga kona lingana mingi asa musala na ye bien mais tant que tozo le la norme musicale cela veut dire drapeau qui défend la République démocratique du Congo la culture musicale hein pour la norme musicale c'est faire rigola nemutu et puis lelo batu bako ignorer makambo na ebisango lelo mais lobi ba opianga raison la plupart ba musiciens ba na kata Congo o ba osala succès ya kisi ba travailler ka voix ya faire na kata ba chambre na bango vrai ou faux ba sala que fort mais et là on se ça ka bango yani eza culpabilité moko boye au moment où tu so finga faire déjà au monde parce que maintenant boye l'idée va faire dans la boulot na ye ndeko na to beta bien solo na makambo na ko monter na oya chez ndeko na l'idée va faire maman na ko te ya la sa manzila na sa ndeni ozomona ndeko ko so terre pour la kisa yo o to benga to benga nyonso te ko za la pona lo kumu ya Congo mais tellement si besoin déjà ma paix na ebisio tu peux imaginer à part faire Ebola ce qui te le dit tout ça là to basa la université na Congo de tout monde na ina oyo ke batu bazo tanga musique est-ce que batu bakoya peut-être bazo tanga voix fali ah mon dieu na bongo est-ce que batu bakoya penza babandi ko zo voix fali babandi ko tanga yona biso faire Ebola aza oyo bato ebele bazaka na posa bayemba lokola ye mais bato bayembaka bien bato meka koyemba lokola faire Ebola la plupart na bango sola nde bakokuta baza bagaulois. Merci pour ton camarade. Très bien. Parce que le 21 avril, le 21 avril, mon père fait Robeta na Arena, Adidas Arena. Malgré moi, critique, on a passé une autre pas, il y a mémoire Angelo, Hollande déjà. Donc, Robeta concerne avant, pas qu'il est Genève. Ok. Mais merci, courage. Faire Ebola, je suis des nuances. De base, vraiment courage et vraiment. Même pour na kangango vraiment bien na ngana lo belo mo. Tout le monde va batu ya faire Ebola, ba fan ya faire Ebola. Baza ebele. Mais bazwa makambo nyonso na suka. Net na mona ki martyr, ba choka ki martyr te za la martyr mais na fait ba la kisike boyi. Par rapport à makambo ya fali pour pas même na Luanda awa. Dans l'organisation, où il ça m'a rappelé pour pas être dimanche, na monaki na palanka on ezaki ya boyinda, ba réunion partout, mais au betane concerté, mais biso ineti ya faire Ebola boye, tozo mona la ke na tout ça bolala. Est-ce que message au que comme la faire Ebola a négligé ba fanité, a négligé pe ba base ya libanda mboka te. Faut avoir de ça ba base na ye. To mona ki concert ya fali awa ba wario ba zala na junior wana ba kangi junior ba zui ba projeter concert wana ba tu ba futa mbongo ko ba kota ba wario ba tu ba futa mbongo ko ba kota on dirait fallait azo beta sur place. OK, fallait on beta na poto mais pas ba gaulois na mona ka te ba les abou en plus. Awa na mboka oyo parmi bato oyo totanga bakombo na kati ya mboka neti ba afe na biso Alain Visor apesi bambote bisika azali mokonzi ya Visor na Kikolo donc ye aza déjà président ya bawario omona kombo mpe ezokende likolo kombo mpe ezokende likolo ok po ya frere so toki totala nayebi te soki baza tosenga vraiment ke baorganize biloko moko ya bien biso tokoya tolobela yango non bidara fani
leader afandi na oyebise loko moko parce que na comprenait même au qu'il a déjà Bible le dit il a fait une chose que son commencement na kata génération na bango esika oyo ezalaki motuya oyo batu bakoki koconfirme entre Fali Ipupa na Ferregola na Nazaya Mukolo ezalaki na stade de martyr. Au moins na stade de martyr biso tozalaki wana bato bamonaki ba vidéo tosalaki nyon surtout de façon que concert ya martyr ya Ferregola et ça la plein perfectement bomonaki que salaki plein sikoyo nga na comprendre raté na cadre tunelinga parce que moi qui est dans la cadre international international il y a des économies sauf Fali et moi on en rappelle ça. Pourquoi? Parce que awa na kata Angola wa ba wario bazali ba golo pe bazali mais le problème ezali l'économie sauf Fali azalaka la moi stratégie moko boye ya kimutema mabe. OK. Ya kimutema mabe. Comment? Mutema mabe ne ezalaka nini? Donc jamais azalaka penda focaliser vraiment na boulot. Donc nana kolobela yo lelo na mutu azoloba na mutu abombani nani ko bakota bana samba bunda bitumba na éviter contexte nini lobela bande ko répondre na mutu abombani na mutu azoloba nano bakota ina samba kwa bunda bitumba elingo loba nini mutu oyo abombani nde abomaka ba rebelle na kata samba. Et donc, ils ont commencé les animaux, ils lobbies. Assez panikaka. Alobara trop. Mais faire les goals là, maintenant, la Coco Ebiso, depuis faire le goal avec des stades de martyrs. On dirait que les lots non. Alobara té. Voyez-vous, Trésor Kassam Alobara, au monde, c'est l'homme des actions concrètes. Ok. L'homme des actions. L'homme des actions concrètes. Donc, on va faire les bazar Congo. On va faire les bazar Bisso. Tout le bazar na télé. Tout le monde parenthèse. Bien, on a très bien. Vraiment. Na sepe na mwelo wa liboso accueil oyo na zui awa. Très bien. Na restaurant na kuma awa ndenge zala kaka. Ya. Na ngalo loba mingi ezake tozana makambo eleka na kati ya mboka. Okay. Na kati ya mboka oyo na yebi ke oza mosali ya nzambe prophète mais oza pe muyembi. Okay. Touti ko perdre ndeko na biso Irmão frère na biso Caleb. Oyo na réseaux sociaux partout bazolobela ye. So tali donc so koti na ba TikTok so leki vidéo na ye ezozanga te. Moi mobali wana akufi liwa moko na éviter so na kobenga ngo nini. Est-ce que oyokaki yango ou bien oyoki yango sikoyo parce que totali ba intervention ya basali ya nzambe ebele nano na moni yo te. Okay. Oyokaki ke il paraît garçon oyo akufi lelo frère na biso Caleb aloka yo pe déjà ndeko solola na ye vraiment ya yamona yaki pena na landela ki yo awa na yeba relation nini ozaki na mona de frère Caleb. Ok, merci vraiment leader ndeko Caleb na suis vraiment ta refana na été mais na mona seulement une fois na maloba na ye abanda ko donc na kobenga ngo na linga vraiment te ke batermo ba itisa ba fanatique ndeko Caleb ayebisa ngai ke vraiment dadi nazaka mingi pena fana yo donc souci na ngai ezalaki vraiment na mona yo et puis na pas mboli nzambe parce que tant que tokutana ndeko Caleb déjà ça da 2 ans yango yo 2 ans déjà tout le monde a souté nga pe na voyager ki na nga makambo mais na ndenge na ye kosoma na ye komona ke na ba réseaux sociaux ndeko Caleb akufa en tout cas et ça là qui n'a vraiment pas si mais aux allez loko moko meki koloba place wana tika na tout na abordi on a tout abordi. OK. Tant que Caleb azokufa mutu monta sakola ki on a ni ba pasteur Angola le ba liko sakola ka likambo après. OK. Tandis que Dieu parlait avant. Oui. Le nom Caleb akufi ne ba komi koloba
ba pasteur ba bimite kolobelo côté sala pasteur qui ne fait sa contribution dans la kata libota kosenga na bandeko ke to tsamuke makimia de façon que to perdre mon ko ya biso chrétien makambo le kalendenge ya kimia mais kolinga te ko ya ko banda na sima parce que ba pasteur amangala esprit ba oza ka bongo on a dit pasteur moko ta ba pona sur micro alobi ke ba tuté boya ko tala ba pasteur bazoya ba obeta batu oya na mbongo na yo na maboko so ye pasteur wana zande kwa Caleb non wazande kwa Caleb ta Caleb ayebi to ya yebi Caleb stala leader afande bolinde te tout ça la vrai papa au moins ba pasteur no sto wana munana ba ye ko créer visibilité na kata liwa ya Caleb OK ba ko bisala na kata liwa ya Caleb donc ndeko Caleb apesi batu musu papa visibilité o ba été ba na loi biso to beti ava ba Caleb ba beta ba Caleb baza bano biso fongoli nzela na ba ndeko na ko pesa mbote na kotanga ba ndeko lokola mama Jolie Makanda papa Timba Robot papa Nelly Toulebi ba belé na kotanga ba kombo na bango que je salue beaucoup à des productions que mon producteur a d'ailleurs soko ke yo tuni même a des Caleb awe ba Caleb parce que Caleb a yeba na gite Caleb a yeba yeba na parce que na marque ya liwa ba bomelier et puis na basali ya nzambe ngai loko mona yo kakanda ngabi ke ba ko mo ngana okiliti ba be mais na on vrai Caleb a kufi na musala nzambe te s'il faut dire la vérité papa tika bon tika na sisa bon tika na sisa dans tout ça pas émission quand même dans la yambi na côté côté au buka ba bordir tina niveau kasi te tala buka Caleb a kufi na musala nzambe te Caleb a kufi na musala ya nzambe te ndeko nanga leader afani Caleb a kufi na relation na bango ya makambu ya Paris foot donc ceux qui sont Nikoyoka ceux qui battent Paris foot defu bayoka son normalement oui ba monde mutu bazo pe charge oui mais Paris foot ça ça na ba norme te ke ba défi ça ba on a pas mo Paris foot ça défi ça ba te yo moko uti kolo bango na interview na landa ki osalaki ke likolo ya mili kwanza oui c'est l'un de toi ndeko yoka na yoki ke o était comme 6000 500 donc badlo mo abo radio Lingala c'est toujours comme ça bazala bande ba vérité mais ngana oyebi biso boye leader afan de simba makambo na lobelio Caleb ataki bible na lipekate ake koteya au moins so Caleb ataki bible na lipekate koteya ba bomi Caleb na ngana sa le fort na kende na mort au place Caleb aza na kende ata liboko Caleb simba ngata na mutu parce que direction lo lamba moko mais tellement Caleb a koufeli na makambu na ya bango ya Paris foot soki lelo tozo meka pe kozwa makambo ngo na mitema ezaka parce que balobaki ke Caleb aza muyibi metandis que tobi ke Caleb aza muyibi te ozomona Caleb aza muyibi te aza frère ayembelaka nzambe sikoyo papa tozaluka wana lignement wana vraiment ya ndeko na biso Caleb sikoyo ndenge Caleb akufi bongo na ibite itake musala nzambe atake na monde prophétique est-ce que omona te kozana eloko moko na kati wana musala nzambe alongwe place oyo asalaka ki kolanda nyongo wana akomi moyibi babandi kobeta ye nayebi ke tokutanaka na bambeskali donc ti baobeta ye moko aoloba te ke naza moyibi te bato wana mpe oyo babelele moyibi baomona baoboma mutu baoloba pe te ke amoyi ti bakoma na niveau ya koboma mutu na bongo papa est-ce que ça clair wana posa na répondre nalingi opesanga baka vérité orepondenga ya kati peda ça va la Bible déclare ceci marchez selon l'esprit afin qu'il ne vous comprenne pas les désirs de la chair eli kolobani omoni soki ozosala makambo mingi eza ya nzoto il faut keba nakoloba boye omoni Caleb soki azalaki ke asa musala ya nzambe papa yo monaka ndeko Caleb na otala video moko na otindelo yango
pasteur na Bible boye bitumba na mutu aliboma azobela moto do Bible no sala eloko mususu te papa monde to vivre lelo et comme monde moko il faut y bango Lucifer na batu na ye ba komi na niveau ya kobanda ko salir bana ya Nzambe kobanda ko diminuer pouvoir kobanda ko humilier pouvoir ya Nzambe ndeko na ngai lelo batu bazomona liwa kale bakufi mais pour ngai attaquer homme spirituel na omona ke na kata monde ya ténèbres za fête na monde ya ténèbres fête ba osala fête c'est ba ezani tibiso do sa makambu nyonso tu boye pari foot de yo ki sonité parce que fallait que pari foot de yo ka soni mais ba lati sibiso ya moko na ka kale ba bande ko yembela Nzambe siko yebisa na ndeko na mito soni za nani soni za Nzambe nalandi bandeko mosusu vraiment koloba lingala oyo langi oyo ya lingala tellement naomona langue yango ti ba 2000 tokoma ba 2030 bako ekokoma langue moko international bazwi yango baeglise ya bato ya mangala bango mutu bacreye badésordre oyo boye makambo elongo liwa ekoti makambo ya baeglise nayebi so kasi te lider afanda nayebisa yo bapaster oyo bato ya église ya mangala oyo baza bien te lider afanda ndimelanga badage mo babokolaka mwana nyoka te so akola oswayo mo bato wantu na fandi na bango nayebi bango bien nayebi ke oyo mutamakiona oyo mutamakiona oyo mutamakiona oyo mutamakiona oyo mutamakiona te nayebi bango bien te que je salue beaucoup papa na biso Miez Antonio wana père wana leader ya papa moko ba discipline yango mona azwaka bato misusu musika na ye pourquoi parce que il y a tellement de faux et bien les gens qui circuler dans ma tanga ya Caleb wana ba faux belé ce sont des baza ba escrocs bazo bimana ba sa ba mabala bazo chitala bana Nzambe ba koma ba pauvre bango bazo forma ba koma ba riche tala ce sont des menteurs na biso no moko o sepela nango ba longwe Congo na biso no moyo sama na Congo bato bazo sambela butu lokola moi ba pasteur talebele kokota ba prière kota mabondeli matango ba gêner pesa action de grâce milimo komisa to milimo na nzoto mais tikana lobelo leader afandi ndemo moni bango wana ti ba fandi wana milimo mabe bozo bimisa ba nzoto ya batu ezoko bima mais pour la nini bokoka ko bimisa milimo to ezokotela ba rebelle ba kumisa ka Congo mula 30 ya bitumba 30 ya bitumba au côté place moko ingénieur nangai Mulumba Patrick a signalé déjà to komina suka mais au moni déjà na tena tamo minute na panzango au moni place au komi wana surtout magamba est wana c'est très compliqué to kota yango actualité to lobela makambo ya liwana no ya ndeko na biso ne mabaliwa ezoke de bongo tala ezoke de bongo tozala ndeko mabaliwa kale ezoke de bongo to fingisa na bombelo émission mo kitoko to lobela très bien to ko le kamwa plus vite ça rappelle que OK contribution na yo papa na liwa ya ndeko na biso est-ce que ozomona déjà que na kotika contribution na ko esala bien bon soki nga na kotika contribution na ngai na famille na okende kotika contribution na nga déjà là na famille na oki déjà ki makambo eza mercredi otombe na quarta fera donc mercredi déjà ba okunda ye nga na oketika contribution na oketika contribution na nga te pona kale baza chrétien na oketika contribution na nga te pona kale babanda koyemba mais na oketika contribution na nga parce que na yebi kale OK comprendre donc na niko sa eloko moya ki hypocrite te na liko za la vrai na oketika contribution na nga parce que je connais bien Caleb c'est mon petit mais ate que na ke kotika contribution de na moni ba pasteur so oketika contribution na ba cameraman o mati ba fula ma sibaliwa mona bato en tout cas au moni même frère na biso Caleb na monde na mokili na ndenge biso pe to sa mwanga ba Kongo na mboka frère Caleb vraiment ayebani mingi na ba église place ye akenda koyeba mais liwa na ye esali ke Caleb ayebana
na moki po na TikTok na nga mais ça ne va pas Vraiment. Par exemple pour ça va y ba évolution Vraiment. Vraiment. et ça les sikoyo koyeba na ya omoni élévation nyonso ya mutu papa Vraiment. ndenge yo otombwama Vraiment. na muna rape bandeko na yo ba trésor kasamba pe ba otombwama ba olanda donc pasteur sikoyo ba profiter pe na image wana mabe ok bango sikoyo bazoke na muna ndenge ya mabe leader pardon mandoso la katoka mandoso la katoka leader Jésus Christ a mandoso la miracle ando isa batuki boy bisa batuki aisa disciple boy isa batuki na la dit pasteur mon asane le voit bien mais faut ça la caméra faut ça là pour que sa contribution à yo papa visibilité kangi nyo surtout kasi visibilité wana za monde satanique c'est vrai. Mais visibilité monde satanique nyo tout ça là c'est diabolique. Ah, c'est là Jacques chapitre 4 le verset 3 à 4. Motonyo surtout oyo aza ko pratiquer ko sala makamba mukili oyo alingi biloko mukili oyo aza ennemi ya Nzambe. Donc makambo yo sa mukili oyo ozomona ba réseaux sociaux no surtout pour nana kabela mutu. Combien de personnes obiso to kabeli kutu plus que o bango ba ko sala trésor kasama yebi. Mais tout le monde va caméraman de trésor kasama. Tout le monde va vidéo de. Donc pour que paie sa contribution il faut makaba vidéo. Donc on lingi au fula manasima ya batu. Donc ce qui na na paie sa bango boye. Ba pasteur bon continuer bongo. Mutu musu na ngola zo kufa. Wana est-ce que prophétie na na pesi bino. Wana misu ya prophète blanche. Mutu musu na ngola zo kufa azape ministère moko ayebani makasi. Wana sina mona ke déjà est prophétique. C'est vrai. Et si on non la prophétie. Non mais c'est ça au kufa. Non la prophétie. Kalemi kuta yeba yete mission moko azokufa na Angola ayebani makasi. Ayebani makasi. Donc nakotanga vraiment kombo nete. Pendant la monake na libe kombo na na kotanga kombo na ete mais na conseil bino ba pasteur amangala oboluka ba visibilité ba kufa ya batu. Boye ba ke mpeke mukobili boko kufa, boko kufa la to ko pesa ba contribution na ba caméra. Et si non. Ok, merci. Comme presque vraiment la souka, presque la souka. Nous avons tout notre question pour répondre maintenant à 45 minutes. 45 minutes. 5 secondes. 45 secondes. Oui. Ok. Yeah. Papa, tout est collègue à Nane, je crois. Bani ou Tsoleka. Tu es pour remarquer. Basali Yanzambe Nyoso. Oyo Bayembaka. Soka Lindia Bandabo. bazoleka na étape ya liwa bauta kokufela moyembi moko akombo na ye na bosani monoki bautaka mpe libanda mboka baye kobeta bango masasi awa nayebi te soki oyeba na kala ane oyo te fin 2000 babetaka masasi na oyo jainda oui ndeko Rodrigue kasi yango naloba te ya marché eza nini on dirait awa musique chrétien eza na droit ya koévolue te soki moto alinga banda aévolue eza na bato déjà babima bakomi kokase bango ondire lider afande eza nango kutu bongo te bato bana posa kombo ya jésus tombola te bana posa bango nde bayebana ozomona bazokufaka wana eza bango nde baolinga bayebana mosala nzambe basangisa yango na eloko mosusu te comprendre eza kosangisa mosala nzambe na mambo ebele yango ezobima bo mambo ozomona nga nalobi te ke parce que bazala bawei na kozala mabe te na bango ezaka moko ya conseil biso te totikali na vie toyeba kotambola ntango osala mosala nzambe ezala vrai kosangisa te biso te parce que omoni frère na biso ntango anosala ne mosala na ye azalaki na ye bien mais ntango akotika kope mosusu nde komambo wana kope ya nini ekekobomisa ndenge mpe na frère na biso mpe kaleb ntango asali mosala nzambe aza na ye bien mais ntango akopa paris foot ebomisi ye donc pour te dire eza na eloko moko te na nsima ya paris foot wana po bamindele wana mpe baza compliqué biso toomona bakoliaka non eza parenthèse so tikelinga bakatoliaka makambo tosukana wana so opesa ata mwa mbote napesa yo ya 2020 po tokoyamba o lisusu po tolobela surtout makambo etali misike etali makambo mosusu etali mosali ya nzambe vraiment programme nenge eza vraiment napesi d'abord bandeko nyonso kipo te ndenge tozosilisa déjà bandeko nyonso tout bomitumisama na bino te nzambe asala biso grâce na bolingo na ye na ozala na kati ya Didas Arena na Paris wana bandeko na nga nyonso tout bacombattant nyonso tout oyo boyebi bien prophète Blanche moto akimisa Moïse Katumbi
ambria muto Moïse Katumbi to bomana kaka aza sikoyo déplacé na mboka déjà na mboka musu makolo na zoel makolo calamité na oza na kati ya France wana bandeko na ngatu bakumbata boza na oya to sandisa sous force wana to benga na ba Rwandais bébé na kati ya RDC et puis na profiter lisusu ko yebisa bato ke santé zanga mwa bien mte naza na kati ya mboka na osala sala makambo nga moko na linga sa parce que natambola maka na orientation ya Nzambe biso to tutambo toyoka mingi numéro de téléphone pour bato belé pe ba éviter que ozawa numéro vraiment numéro de téléphone na ngai je préfère vraiment que na pesa ya moté pour le moment leader parce que au moni biso to atu mambo belé prophète ben sel ba makambo belé o ezake ba ko ba ngai te mais ça na zomi batela mo mke pona ko komanga vraiment faut ça la makasi voilà faut tout na vie dire avec ce que Petro na la mystique veut dire mon travail dans la référence na obi loko bato ba bangelo nde yango les références na ça na bon quoi parce que comme il a ba prophète à Baal na Eli il faut to ebana na okoya dans les commissions quoi c'est le prophète à Baal ya mo bonison quand on meki na Jésus na ye ndenge ndeko na nga loba c'est le scam que je salue beaucoup aloba oyetoye naso meki na Jésus leader apane na ye nzamba pa kola bande konyo surtout nazala ka hypocrite nazala des vrai tozala mukili tout monde a kelo la ati bato bino bo kanisa ki baza malamu ba pasteur au comptoir dans sous baza ba malamu te bato bino bo bona ba pire ba mwande bato ba osala ba do bato sunga bato na kata ba est mambo belé ba inosmi ba fali pour ba faire égola ba boire ensemble ba pasteur ba do voir misa bana ba bo ba le loko moko te donc merci beaucoup merci libère afande to komi déjà na suka vraiment na pesi mbote pa ya batutu na pesi président na ngai président Matembele ototombe na pesi mbote pa ya président Marius Mkosi boyoka makambo makambisi bandaki donc makambisi tozokindika liboso na pesi mbote lisusu pa ya boss na ngai boss Deo na pesi ba mbote bele bino mo boyebi programme matanga selon ndenge toyoki déjà na musika mercredi prochain il faut pas condamner qu'on a vu sur Calais samedi bazola donc batu déjà à partir de samedi oyo batu déjà bandi bolala le quoi non to suit place oyo donc ba précision il y a place té on peut savoir non na TikTok kaka awa place oyo batu bolala en tout cas on a fait contribution peso senama contribution peso senama kuna ndenge bezalaka contribution pour na bato oyo baza mitema malamu bato basungaka contribution ezopesama oyo amoni ke peut-être aza pour ça peut sa contribution na ye na musika ayi ko contacter biso to kokende ti ya omona yango wa live to pesi bango pona lokumu ya Nzambe toujours mosali na ye akundama malamu na pesi sumbote makasi epai ya libota na ngai pasteur apôtre Junior Ndamba na bosanité pasteur Igor na pesi Falon Ndala donc famille Mobimba famille Mampuya famille Mbumba papa na ngai tonton Alex na Mikili tonton Jetou famille Mobimba na pesi famille Ndamba na pesi bino bambote ebele to mona ngi sous na mikolo ezoya toujours pour nous passer nos informations ya kitoko merci ciao bye